Combien de personnes au bayara voyage dans Nzela Mai? Bana ba ministre pour bazana katia, bana ba PDG bazana katia bayara Nzela Mai. Vous comprenez? Et ça que papa na zangi mbongo. Arobe ngape boy na Schengen ba bité en lekate. Visé boyem. Elle est là. Même tu as fait 24 heures dans la prison à Kala, ba libéré. Elle est là. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur www.un-peu-plus Média. Chose première, chose faite. Donc, on est même savoir que pour le prix à concert. Après, maman, surtout, tous les cas, arrivé à musicien, concert double arena. Donc, dès l'autre lundi, le 22, donc, moment yango ya oloba. Pour te battre oloba 20, sans que maman les canaux. Donc, nazanga mon côté, nazanga concert, nanga démoué. Il est to mais un peu ça analyse. Par rapport à paramètres et surtout donc quoi vous arriver à musicien si la première concert deuxième concert tous qui on a de image ban direct et salamaki la grâce à yemoko et d'une image na si bomona qui surtout donc les autres pour tout ça mis au point pour peut un peu d'information par rapport à maman surtout les kaki. Bonjour Dembo. Bonsoir Pata Plus. Donc voilà. Bonsoir à Baboni na biso surtout. Donc il y a ba fidèle na biso surtout Zolanda biso vraiment. Mambote vraiment ici à Bozali na ma caméra tout ça na Gilles Vamateka. Na lingami baboni na biso pour toujours fidèle. Vrai de balanda biso. Ba fonde ba tatonara ba nini mais ba vrai na biso ndi na bi vraiment ba merci à trop. Pata Plus tout tu les double arena donc ba question à yo ba réponse à double arena. Le tout fani posé, tu sais, dans l'air week-end ou yo, il était au Québec, gauche à droite, porte de la chapelle, arena. Donc, tu fani ce qu'on posé, tu me qu'un peu au sol là. Par rapport au ministre Leki, bah concert on est sur les et où tu les cas. Quoi deviner les amis, nous on va concert on est sur tous les cas. Comment va concert surtout par rapport à week-end? Il y a week-end quoi double arena. Ah double Adidas arena. Donc on a un dynastie arena. Donc concert il y a dynastie arena vraiment ils acquis bien, très bien. Podium, lumière, Marambutu dans l'ensemble. Pour moi, la monnaie qui vraiment, il n'y avait pas d'anomalie par rapport à la préparation d'ailleurs. Parce que, après Sibiso, Oyo, ils ont la capacité d'ailleurs. Tu vois, public, ils ont répondant qui vraiment, Paris, ils ont Paris, ils d'accord. La communauté congolaise, ils ont vraiment au maximum. Mais surtout, on a s'inquiéter que la population, tout le monde, est-ce que va barouiller? Mais d'un seul coup, tout le monde va barouiller au côté, barouiller. Donc, vieux qui embouteillage, à la porte de la chapelle. Parce que ils ont lié ma voiture ou de par-ci par-là, métro, tram, donc embouteillage. Et bien, quand même, embouteillage, mais à notre grande surprise, tout le monde qui vraiment une grande population au Bakota qui on a répondre dans un concert et faire rigoler la paix à ça qui on a vraiment machin comme d'habitude, animation comme d'habitude. Donc voilà. Surtout à moi Sima. Moi Sima tout ça nous arrivé à misser à faire rigoler la misser naie bazaki vraiment en tout cas pas plus de 15 on a la moni ou ba beti na kati kuna ba chanteur ba guitariste et tout par rapport à visa par rapport à faire rigoler quand même tout asa artiste munene jet set ça quand même orchestre munene tout le monde a concert munene ndenge les gars qui bon week-end oyo ba pesika quelques musiciens ba visa on a yo au monde ndeni. Bon, pour l'anglais, vraiment, ceux dans ce qu'on a fait rigoler, normalement, il devait, il doit nous donner des explications. Parce que pourquoi? Parce que, soi-disant, producteur, producteur a foutu information du genre que non, pour nous calomnier l'un des musiciens congolais, il fallait pour pas. Pour nous dire que non, il fallait pour nous qui l'ambassade, l'accès à la vidéo, preuve yango, preuve yango. Faire rigoler, il faut expliquer biso, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ambassade. Vous comprenez pourquoi? Parce que dans la certaine, parmi les gens qui ont photo, on a compte à rendre dans le biso. Biso sont qui va prison, biso sont qui na refoulement, il y a Schengen, biso sont qui qui na agression entre un homme d'État. Tu vois? Tout le Congo non. Tout ça là, ça joue autour de notre artiste. Ozomona, tolongolina no ba 3 cas ils ont reconnu. Alors les restes là. 3 cas ils ont reconnu. Il faut que na mais 3 cas reconnus
eza ya nani na nani. Trois cas na adolescence nini. Toyebi ke lite ya kanda o Paris bande kozela. Lite ya kanda o emoka mibengaka papa ya bagaulois. Ozo comprendre. Lite ya kanda ba uti ko refoulé a na Schengen. A expliquer biso pe a expliquer biso te combien de temps ba pesa ye pona à ça sous demande. Ozo mona. Les problèmes ezalaka nini. Quand tu te retrouves devant un obstacle, oza vedette, oza personne publique, oza star. Bayelaka biso information rapide. Mais ba expliquera biso te conclusion ya likambo. Ozomona basuki ya biso kala nzela o te nakendaki be barefulenga aleli apesi bambongo tosuka wana. Mais ayebisa biso te ke non nde barefulenga boye balobi na nga na Schengen ke il faut nasala autant d'années ou bien autant de mois pour nazala sur la capacité ya kosala demande. O wana surtout réalité ya kanda atika biso na point d'interrogation. Ozomona toye na ka ya nani o ka ya Muzeki Ndingu. Oyebaki Muzeki Ndingu bauta kokanga ye aza na liberté conditionnelle. Ozomona liberté conditionnelle toyebi déjà ata na France bakokutana mabe te o bato biso baloba aza na sursis. Ozo comprendre bakokuta oyo esika mabe te na mbeba te kofraude train te kosala boye te. Mais na mboka na biso lokwa tozala bametro na banini te bakokuta oyo esika ya mabe te ye kutu akendaki ti liboso ya lopango ya Schengen oyo aza na droit te. Aza na droit te ya kozala na 100 mètres ya ambassade moko. Aza na droit ya kotelema même pas na frontière moko même de loin ya sa moni bitu mobile ya kokoma ngo te. Tozwi bakimbuta wana to akokoma ngo te. Parce que eza ba frontière ya mai. Donc aza na droit kokoma ngo te. Alors combien de fois akende kosenga visa ya ye aya poto. Mais côté on a olobi Muzeki Ndingu mais azalaki est-ce que bapesaki interdiction de sortir ya territoire? Non, muto ya uti prise même 24 heures. On a loba no wana oye ko se renseigner obengi wa Kinshasa wana bato za na carnet ezaka te ke tosolana bazoba ba avocat bazana. Même tu as fait 24 heures na prison makala ba libéré ba bike non au futi amani na yo au futi ni mais oza na sursis. Zo comprendre eza na ba nilo ba komaka motamo. Nasir nani Sarato la paix auta ko ba bindenga zana ba piye ba pesa ki 1 an. Ba pesa ki 1 an ko zo visa te robima. Azela ki 1 an esili yango komeka ko sala ba demande so États-Unis ezala facile. Ba américain bazala facile parce que bazala toujours na besoin de population mingi pe kuna ezalaka bato baje tombola mais Schengen azalaka na complication parce que ya landelaka bato à la source. Ozomona c'est là constitution mboka na biso Muzeki Ndingu ne pouvait même pas se retrouver devant l'ambassade ya France. Ozomona toye na ka ya Ilunga omoni eloko mosusu tolobaka to banaliser yango nous les Congolais bongo kosala nini Sakara finga ki fere na loba yango ne miso na lobi yango atala ba débat de tout ça la d'une image témoin nanda loba yango Zakari c'est un homme d'état à l'ancienne ou pas c'est un homme d'état te asa député te boye na boye ozomona tout le monde ne voulait pas m'écouter omoni Zakari a porté plainte te mais eza na eloko eko peser likolo ya ilusi parce que c'est un corps diplomate ya pays c'est un député. Yango e osala ki no mutani territoire. Yango akobi papa. Yo ke no beta député awarashi. Ke no beta député lokola mino mona nyoso tout eza la légère. Ke no beta député bata to tindika e bousculer. On peut pas jouer avec n'importe quoi. Ozomona. Suko eloko la mona na mona ngo bien te pas ferré. Azotika eloko moko boye et peser sur baninga. C'est comme si azo quémander batwa linga et donc il quémande l'amour. Azo se victimiser pour la population congolaise et lingaye. Osomona, tout le monde a qui prison. Tout le monde a qui mawa. Quand il a perdu son frère, tout le monde a qui mawa. Ça ne peut pas continuer. Congolais a rendu ni yo oza star. Il faut avoir sa biso explication à chaque événement. On va la biso à l'intégralité mais il faut le la biso à point clé. Tu nous dis ce qui s'est passé. A procédure qui est débrouillé. Attends, si tu t'es battu, attends, final, tu es battu, mais j'ai vu quand même, toi, les gens ont contenu les Camerounais.
Si on a minute il a fallu par rapport à quoi? Parce que baza na style morté. Ozo comprendre. Ba ba linga faire ego là, car même bato ba kina na U Arena. Ba ngona rande bazaki na Adidas Arena. Na ka marque aussi ko ba pimile visa pour ngani. Ne na ka kasi on a lobité, na biso bona bi ngo clair na bi eza 3 cas o eza reconnu. Ozo comprendre. Il y a unité ya Kanda. Il y a unité ya Kanda ya Kindingu na yana. Sur les restes wana Gouffre les Gaulois na lobby. Mais c'est exact na lobby hein. Papa, combien de personnes au bayara voyage na Nzela Mai? Bana ba ministre po bazana katia, bana ba PDG bazana katia bayara Nzela Mai. Ozo comprendre. Et ça que papa na zangi mbongo. Arobe nga pe boy na Schengen ba bité en lekate. Visé bohem. Combien de bana ba konti ba kangama na ba Maroc ka o, na Turquie ka o. Tolongoli ba toya ba uta ba Angola ba nini. Combien de personnes kaka Maroc a pambo. Et kunda bana ba konti ka wana. Bazwa visa te. So yebisa biso fali na faire baza ba nani. Donc pour na dembo tolongo na biso likama main noire wana ndeba. Te makabo tokobenga fali la main noire te. Hein? Tokotchanya surtout likola fali te parce que fali na Congo pesaka te azam artiste et musicien le quoi to mona ba Koffi Olomide, to mona Yemoro Ferré, to mona ba héritier wa, to mona ba depuis to mona tout le monde. Oso comprendre. Ba relation contraire yebi a pesaka te mais a cause na ba relation oyo. Na lobby. Soka bengi soka lobby. Non. Siko yebi sanga à quoi ça sert la loi congolaise? France ya ngombo kotala nde bato balala na basapo. Bato ba enzela makolo. Oh France a pour na charge na bango te. Kende na Charles de Gaulle no mona na sapon. Lobi totala ki information, lobi dimanche. Ndenge bato ba yola na 2h du matin, bazola na sapon. Toi tu penses que visa bando pesa rabo? Hein? Ba on pesa rabo na budget nini? Na budget nini? Ozo beta concert sans sponsor. Il y a des choses et ça la raquette, ba sponsor ba zoela yo, ba prise en charge mususu. Et budget. Déjà faire un concert, alors bien ça des promotions. Parce que promotion écoute un bon. Ça demande de l'argent. Ce n'est pas parce que les Gaulois ont sensibilisé les gens pour venir dans le concert. Vous comprenez? Parce que affiche mon qu'on a poto, affiche mon qu'on. Point mata. Ça demande de l'argent. Il y a un monde à Rafali, et ça va sponsor par-ci, va sponsor par-là, et ça travaille. Il faut travailler. À chaque même comment on appelle ça? Na stade ya ferré. Na lobele yango. Et ça va biloko il faut que ferré atelema. To rosa la ratega to ozo beta musique ya relancer bato. Bato wana baza ba directeur. Ba ron débloquer le ba sponsorisation ebele. Faire un robeta un concert sans sponsoriser. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que à grand musicien, grand chanteur incarnera grand musicien au bakufo bakenda ya incarnera bango. Comment c'est possible faire azalarana contrat faire sukakara na ngai na yo biso ba congolais. Mais na concert où tu kobeta awa to mona ki sponsor na azana sponsor ya so si je me trompe pas Koi va sponsoriser ye azana na nini azana banque oyo azana nini comment ça s'appelle cash oyo basali ba Adidas wana azana sponsor ba sponsoriser na concert auto ba sponsoriser na temps nini il faut ba appétente na timing nini ba sponsoriser na timing nini c'est aussi les temps qui comptent. Toi tu penses que tozo exemple à Bill Clinton avant de l'ora malonga to ebeta ki ba concert mais combien d'années ça na bralima est-ce que Bill Clinton a besoin ya poto pour le gelamba non parce qu'il est bien payé. Il est bien payé. Félix Oazé kwa yo moko yebi combien des années pour celle na bralima. Toi tu penses que na disque na façon la biso ba congolais de to marchara sans sponsor. Et belé ba bise ba na Congo na ba vivre wana. Parce que ba na ba sponsor. Toujours on a concert. Na so landi concert ya fait régulier ndenge lekaki. Fait régulier abeti rumba, abeti nyo surtout abeti ba seben aningisi bato aningisi ba fanatique na ye. Mais bato basali un peu comparaison par rapport à ba concert ya Fali na ya fait régulier. Fali Poupa, tout le monde a ba concert ndenge lekaka, tout le monde a même timing ndenge lekaka na ba concert na ye. Donc bandi mususu peut-être akoka ko betango mobimba te. Mais fait régulier abeti ba concert ndenge époque akalizalaka.
époque tout monde ba jibe piano ba Weranson ya ba Kofi Olomide o ba concert on a la tongo ça ya on fait rigola atu ko sala mais na temps ya moké batmingi ba pour une différence wana faire rigola beti ba nzembo na ya rumba bande ba tisuka mais ya concert a fali les mêmes nzembo o ayemba na ba disque ba nzembo musu abeta mo bimate pona nini biso ba congolais to amita mabe pour faire rigola ko kanga mungongo kingodi godi na podium ba obenga il faut chanter bango balingaka faire akufa na podium ngo ekindi akufa na podium pour niveau sur ça travailler déjà à travailler congolais aza mutema mabe congolais a mutema mabe o makambo esala ma oyo etikalaka epa faire faire akufa likwa bagolwa batia moto aférage ozomona format eza falite format wana eza falite eza misiki nde ekoma kotambola na baconcert basale wana pata yo ata tovandi boye ata na sale ya 50 personnes batia micro poani yesa poko batia micro mpona oyemba te mpona oyemba te mpona oyemba te mpona sani bon nakelo mosika pourquoi jésus ava te abanda matali kwa ngomba mpona préparer peut-être préparer nini non abandaki komatali kola ngomba parce que soki alobi voix eyekita comprendre miko bapesaka wana eza mpona kopanja mongongo voix tout le monde ayoka yo batiaka micro na babafle eza mpona kolimite yoka eza mpona kolimite bacorde moni oyo mpona kobatela yango parce que eza bamatière esilaka ti mais faire ayembisaka oforce ayembisaka oforce eza le même micro eza problème te nalobi bomoni bagolwa eloko bazelaka epa faire yango wana atia biloko oyo awa bémol moni oyo bémol te ocomprendre question nanga si na comprendre question na yo baza la même abeti banzembo fere yango nazo répondre yo nalobi boye miziki concert tolongoli fali eza fali kaka te méthode ya baconcert ekoma bongo ozo comprendre méthode ya baconcert ekoma bongo parce que le système a changé biso bacongolais yoka biso bacongolais toyembaka nzembo 12 minutes ozo comprendre c'est pour cela on a du mal ya kosalaka bapromotion sur le plan international omona bariana Céline Dion po kuta nzembo ya 4 minutes 5 minutes eza passe omona nzembo ekartona omona bo 3 minutes ozomona tozwi bagims timing ya banzembo na bango ezala combien mais nous les congolais tellement on est dans le rumba esengaka intro développement na conclusion conclusion wana ale conclusion ememaka na rythme ya musique na mabanga yango ekendaka molai sikoyo mpona yo rythme nini tokogarde nalobi mutu na mutu totika na rumba oyo bafere baosala ye asali oyo esengi asala oyo amesana osala ozo comprendre soki otambola na système wana eza fe regola ozomona ye otambola nde bagola nde batindaka ye ke il faut koyemba babosani ke yo est ce que fere ya lelo voi ya vita ayimba na yango fere azala nango lelo te comprendre voi oyo fere ayemba na vita ayimana yango azala nango lelo te pour ne pas voiler le face po eza na bachanteur bayemba mpe kolega fere waza bala na ye moko ozwi kaka shiki toka moko oyo awute epa na ye bon chanteur so bandi koberse nzembo donc eza lokwa fere amibota ya correction mais lokwa mpe shikito yango mpe na makambo ndenge akenda maka fere asala nini yango mpe na makambo nde asala nini bakunda toye na jus d'orange bon chanteur nayebi sur akobeta oyo bamaison dire moto ayemba na opéra jus d'orange ka moko ovandi boye alongola biloko ya fere liboso ya rambo abimisa mbongo apesa ye kala Sylvie ayemba elobi na podium Sylvie wow Sylvie alala jus d'orange alelisa kofi boye na eloko wana tellement makambo ezalaka te basala nini kaka ndenge ezalaka biso bacongolais tozolinga topesa actualité topesaka valeur na 2 musique donc epa na biso komaka lokwa dd donc na ndenge ya congo wana tozalaka na 2 personnes tozalaka na ba-dd grand calais azalaka soki na wendo tokiti Frank Luambo azalaki na tabulei tokiti papa wemba na kofi tokiti jibe piana na wera tokiti
faire na fali bongo de mais tandis que na kati ya Congo ba mission bazaka bango te ministre bon ba pesa makambo te parce que non bazo pesa makambo te parce que nous les Congolais on fait que za la bongo to lingue za la bongo biso to lingue za la bongo to linga makambo na biso eza la bongo mais on ne peut pas continuer avec ce système parce que ba concert est belé. Il faut soutenir au maximum chaque artiste et musicien Zoya. Il faut soutenir au maximum. Yo lo bate ke a faire da beti bongo Félix wa sa piaka. Est-ce que Félix azamutu fa sa piaka? Félix doit wa sa piaka te. Héritier Watana ba sa piaka te. Fabrica sa sa piaka te depuis que mutu mota sa piaka. Parce que nous on est là. Mutu mota sa piaka. Mais na format oya musique, to lo bla format musique ni to kende na ba sala minene ba sala mythique ba beta oyo. Est-ce que mutu lokola héritier Watanabe on dit bien qu'il y a beta lelo mais parce que biso to lingi akobeta kaka na lobby parce que nous moi biso wa congolais na tu siko biso média lelo oyo média sans diplôme biso média lelo sans diplôme to lingi ke etikala fali na Ferry concurrence dans la il y a 2 personnes il y a fali na Ferry les restes wana il y a aller mutute azana kisite azana omoni tout ça on a préjugement or chance to pesa qui fali pour na les 3 arènes chance wana faut to pesa ngo o to pesa pas faire rigola chance wana pe foya et pas héritier wata osomona toutes les musiciens congolais au Rosalake a se présenter à Paris pour jouer concert on doit être là présent il faut que to lobela bango to mettre bango en avant mais on va sali n'a pas faire au moins que batu ni soutenir rien na ya fali ba soutenir yé mais ya robenga yoka ba soutenir yé ya o faire à se victimiser té il faut que suba kala ba kemandaka bolingo té ata moi ça numo yo somona o victimiser o ki o kemande té on va te pardon linganga té po muto za orphelin na Congo na monde ya musique o lelo alela tongo midi pourquoi si ma mère était là si mon père était là faire à la ration qui ça ne va pas à mon que moi si naïe et simbité à kenara ke pas ma mariée avant de pas ma mariée habiter ma mère elle est là maman n'a pas soutenir rien mais Fali n'a pas ça muto ezaki Congo koyo ke la mawa o za orphelin o ezaki ba to Fali ba Congo ba koyo ke la mawa ceux qui musique a comme ya mawa to yo ke la Fali mawa parce que yé a perdu papa na maman na musique oh les l'opéra oh aime sous au moins la musicien bon ah il faut jouer Alexis papa la maman oh aime sous confier faire l'enje bayemba na nina na Yusundu bayemba yango mutazanga papa na maman na musique tout le monde a dit que Njembo wana Fali confier le milieu ayembela ngo Fali muto to koyo ke la mawa c'est là yo batunyo surtout c'est là yo de lobby na lobby c'est muto to koyo ke la mawa eza Fali poupa parce que il a perdu ses parents pour la musique. Tu que na choix ba invité à faire rigola. Pour un concert na dimanche parce que samedi a beti yemoko sans invité. Pour nga pour nga concert ya faire ezaki samedi. Il y a dimanche ezaki un peu et dans ambiance moi fête voilà bah c'est pour la victoire d'abord pour tout le monde. Par rapport à invité na show invité na salaki tout le monde qui Singila Zalaki, tout le monde qui Barbara Parvia Zalaki, tout le monde qui Chili tout le monde qui Iroazalaki, les grands mopao, pour na yo, je suis invité à mon qui on deni. Ben oui, ça invité, invité, c'est que à la podium. Je suis invité par rapport à bateau, répondre qui. Un bâtiment d'invitation est belé, mais bah, oh, bah, avec vous à présent, il y a moi, bah, qui wana, bah, ça là qui le meilleur d'eux. Bah, biso wala biki moi, bana wengi bazanga ki, bana wengi bazangi ba collègue na ye, akoko pe ba collègue na ye, donc. Kasi pour la ngai place wana j'allais dire ceci normalement concert ya Dilas Arena thème qui double il fera beta moko ya dynastie moko beta ngo pona bato naye parce que er osali dynastie on eso que la bi faire asu sa mamna na katikati auto sala biso 3 volumes ya dynastie non so ba musicien to wana ba yebi na dynastie son est-ce que bango ba mériter valeur te ba mériter remerciement te la podium depuis qu'ils aient là, pardon. Quand tu m'as dit, Zéla. Depuis Gazalia. Mais maintenant, depuis, viens malade. Si on veut immortaliser, si on veut remercier nos grands,
kobenga mwana voisin to benga to tinde bitinda apesa ko merci na ndenge mona ndeko note apesa ko merci ndenge mona mwana yo botite vous comprenez s'il faut immortaliser s'il faut que on faire danser le monde faire danser non na katiote mais concert wana ezaki ya dynastie te concert na lobby pour moi na lobby dynastie nani producteur à dynastie eza faire égola mais concert ezaki te que na lobby mais concert sur quoi concert peut gagner faire égola mais ba plus peut basala ba featuring eza bango ba mimana na ba concert to mona go sa featuring na mutu mais tango beti concert na zate na bi choix d'invité est-ce que mais choix d'invité on peut na ba choix d'invité pour moi selon moi choix d'invité ezaki parfait on se comprend parce que Kofi ezaki le seul congolais sikoyo c'est que plutôt zonga par rapport à l'album Dynastie dans le marché. Au monde, malade à qui wana oaza icône par rapport à la ténoriste icône. O ayembina yi a scène featuring, tozu déplique. Oaza petit na wenge. Pour ceux qui ont fait déplique na nini wana linga boyate, tozu fa pour ça na poto. Il y a beaucoup de musiciens. Na biso vérité. Et là ba musiciens ebele ba uté Kinshasa. Ba yaki awa na coulisse. Balingaki ko se faire voir te hein pour ne te que tout le monde a quelqu'un à concert mais avec invité te zomona et belé ba 1200 zaki wa nde o mona ke 1200 mataka na podium ba misa zaki belé a wengi ba zaki wa o wando zela ka coup de fil à papa avec hein abenga bango hein bala mai tozala ni na boza na podium mais asikali o sala ngote zomona avant obi ke musique oyo o sali yango de bouche à l'oreille ya ba gaulois et ça va goulois ba yeba bi que non concert ezobeta ba live na ba TikTok ba ni sensibilisation et ça que au sali promotion comme il faut. Le concert à Suisse le 15 juin demo pour na yo nani ko sepela à présent na bana wenge na bana wenge nani yo ko sepela à présent na concert à Suisse na bana wenge banda te ero bana wenge banda na bana maison mère na bana wenge maison mère faut préciser bana wenge maison mère nani yo ko préféré azala présent na concert ya faire awa na mois de juin mutapesa kelenge faire gola na podium ezalaka c'est le scrum apona c'est le scrum tenga lingaka puti moni côté faire hasard o senti que faire asekaka asela te que au leader boy non parce que ebi que le roi de Mbiko azana mutabini c'est le roi faire arrêter ko Mbiko dans le roi de Mbiko soka zana podium faire ayembara faire azala nesengo pas en tant que frère mais ebi que ngongo wana nde tolobaka faire aza meilleur chanteur nde tolobaka c'est le scrum aza meilleur chanteur meilleur animateur pour abinisa ba Mbiko le roi de Mbiko muto longolelo wana zate département ya animation na kati ya wenge musique à maison mère ezalaka le meilleur ezalaka c'est le scrum muto simbaka aura ya maison mère eza c'est le scrum donc muto longola ngwa zate meilleur invité ya ba concert à faire il faut ezalaka c'est le scrum. Voilà, c'est le démo, c'est le scrum. C'est le scrum après le reste na ba chant na ba miel de son na ba déplique toi pe ne bo alote mo ne bo alote ya Jackie hotel e bo alote akoki kozanga te ya Jackie asala faire le texte te bayemba bakutana te boye bakutana te yango na yembeli o ya bitana na de pule o ba eloko wana so ba beti yango na concert ya nini e bo alote na faire na même podium crois-moi pas ta place il y a des choses on ne peut pas les voiler. Il faut l'expliquer. Toroti kalara te ke tel mutu fa uta Kinshasa ya. To mona concert moroté à l'étranger betara batwa uta ka Kinshasa. Ozo mona. Batwa uta Kinshasa ka raté. Pour tout le temps là ba bokela batwa mbasu, ba meli voix, ba bokela qui s'appelle donc tout ça là on doit arrêter ça. Il faut tout arrêter yango. Et bo aloté na podium na faire rigola. Après combien d'années? Otala nini test wana ti natala ngo ti le ebo alotela lingi na yebisa yango na yembeli o cher de tala babenga wata boya babenga nani oyo comment nani oh oza Maroc comment nani AJJ tout la musa kenda bakota kenda babengi ba démarrer bango moko
bakenda siko dio wana meilleur dio wana o etika bato na posa ti lelo so te na page na nga nini ane esala 200 000 vues. Voilà, mes chers amis, tu continuer toujours, tu continuer na analyse na biso to sala après concert il y a Ferrego là, double Adidas, donc na profiter na pesa mbote mingi na idino image azolanda biso idino image ba bi umele siko za to luka ba soutien bakati biso connexion toza awa toza toujours présent sans oublier Dembogu tout kolobate donc ba merci na bino ba bi parce que ton dimara ba tout temps baza vivant ton dimara te ke lo so mutazate oh boy donc na lobi ba HD Vision ba motebele siko zali na bosanité ba bi papier les sages yo ya ngwana donc voilà papier les sages ba mbote siko za Dembo siko te ba bena ki non ça y est musique ezongi na poto ba musique ezongi ba combattre ba so que daki fali to to mona boketu ba cimetière ba mission pas mige et que ezongi yo moni o mona ka mesami silence absolu hein silence absolu nde baza na fali asala bango eloko te musicien moko ta finga bango to nini te babundisaka soki ezalaki héritier moto aobeta olingo amona bango na babimi héritier te boye na boye soki fali boye na boye fali te bacimetière bato ngaka elala bacimetière baosala baprière moni affaire ça na date Félix Oise quoi ça na date mais pour l'instant tout le monde moto aloba te donc toloba ki concert Félix alobaki ye moto abanda combat alobaki ke demande le peuple otala conférence de presse te alobaki abiki nga mutu na banda combat na bakombata bayiba ye makambo bango bafuta droit d'auteur epanani mpo ye mutu abanda combat wana Félix Oise kwanga te donc mokwa bongo alobi ye mutu abanda combat parce que ayebisa bango ke demande le peuple asalaka nzembo wana est ce que bakombata be makambo oyo akutanaka na yango bayebi te ozomona bakombata bayebi te donc biso nde na média to soutenir bafaible parce que faire na fali baza déjà vous comprenez il faut to supprimer babiloko ya bagaulois ya bawarion to supprimer yango il faut totika bacongolais basepelaka la musique comme il faut tolanda baexemple ya basere na biso tala malolo ndenge akufa malolo ya mutu mo boye ndenge aza wana ka ndenge aza na cimetière bongo chaque musicien soko aye akenda kotikelaki bafleur parce que les femmes là se sont sacrifiées basacrifie jeunesse na bango basacrifie babolingo na bango bavie de couple mambo ebele mpona bamusicien lelo oyo tomona bango babeta badouble Adidas Arena vous comprenez mais sikoyo tokelango wapi jusqu'à quand faut supprimer le système là il y a bagaulois na bananio na bawarion on ne veut plus de ça on doit soutenir tous les musiciens congolais parce que comme on dit c'est le Congo qui gagne comme c'est le Congo qui gagne et les kambe bagaulois te et ça les kambe bawarion te et ça les kambe que tout le monde doit soutenir Félix Oise quoi baso habillé rendez-vous le 1er juin. Voilà, babi rendez-vous le 1er juin avec Félix Oise quoi babi monstre d'amour. Dembo, tu vois comment on a souka, il y a vraiment il y a traité na biso. Ouais. Il y a toutes les questions par rapport il y a musala auto sala na média. Tout le monde veut que non, média faut ba diviser na bango na katikati boy koto yo pe ba wario bazali, koto yo ba golo bazali. Ouais. Tout le monde qui on a concert il y a nani il y a Fali Poupa. Plus ba journaliste ba hôtel Kinshasa, ba chroniqueur ba hôtel Kinshasa pour soutenir Fali Poupa. Ba chroniqueur o bazana poto na ba journaliste o baza poto. Tout le monde est que non, silence total. Na o affaire ego là ya Kinshasa ba lobelo côté ya poto ba soutenir donc ba kawana ego mosala moi un peu mobulu ni ngolo ba vraiment surtout na presse ni surtout ni ngolo ba na bango bon la presse ni surtout on a essayé qu'il faut arrêter parce que on ne peut pas saboter une profession surtout avec les journalistes aux animateurs culturels tant qu'on a la carte média pour retransmettre un message. Au rose en a parti prêté. Au rose en a reconnaissance peut-être envers Mouto, après ça un cadeau, à na poto. Là, on ne peut pas refuser. Mais il y a qu'à bannir une profession. Juste pour nous, comme à Moukala. Pour nous qui passion. Pour nous 100 € awa, 200 € awa, 300 € awa. Yozo bannir, Msousou, profession Oyo, au salaire là 13 ans. Msousou, 7 ans. Na bande de l'école là-bas université parce que biso université ça va domaine mususu to animatrice culturelle que toza kuna te toza pas chroniqueur ba chroniqueuse te toza pas journaliste te
mais on connaît quand même le métier. Toi, on a passion sur le métier. Métier. Tu as que l'autre et continue. Comme ça, biso limité. À la longue, biso à Congolais, mais dans la biso est sous crédibilité. Et comme à tous ceux qui sortent dans la bouche des journalistes congolais, nous avons la crédibilité. Parce qu'il y a eu trop de passion. Tala kaya nati lokole. Oza journaliste ou accompagné Fali Poupa. Au bossani profession na yo, au comme bisala sala, tala sige et même na gisongi. Ça ne se fait pas. Si quoi, tant d'années oh les qui sont na bande de l'école, pour na koloba kenga na za journaliste diplômé. Ezani. Pour na lelo au fingama pas Fali, asa même pas la capacité à diplôme na yo. Tu vois? Sur les amabilo wana il faut être abisso. Il faut être abisso. Ba musicien abisso et ba journaliste abisso il faut accompagner bango. To roza la ndenge fera ya ki wana, to mona ki mami lela. To moni mami lela délégation ya Congo. Mais awa, na podium kuna, il faut to mona Marc Tabo. À côté de ton nom mona Joka. Vous comprenez? Parce que baza ba animateur culturel. Baza eza domaine na bango batangela yango. Il faut to mona Blaise Wanga. Tout le monde a bangoté la ndenge ba chaîne à YouTube té. Au fandi wana moi de kitchen ndenge l'autre fandi boye ba check caméra moko to mi ba lemisa tout. Yo quand le rosa TV da TVT da YouTube. Faut tout le monde a bino que place moko boye bo fandi bozo ko accompagner ba musicien, ba artiste, ba vedette na bino, ba star na bino, dans tous les domaines. Siko e boza la diviser wana. Fali boche isolé bo saboter. O te toke no kotala te bo na boy toke yamba ete. Allez. Faire ailleurs, alors ça veut dire quoi? Et tu vas rester au fond d'Abobi que non à la journaliste. Au sein Fali, comment on appelle ça? Au sein artiste et musicien, tu fais rigola. Au sein interview, mutaboy. Et comme il rankin. Fali na biso va sali ça émission à l'icolo. Na sola masuba. Vous comprenez? Et à te que va chango Javel, va chango Javel te. Cela m'a sauvé au na kacha nini, mais avant dit on ça l'émission na Saint-Denis. Kuna na ngam na 35, quand il bosse en toilette. Mais émission mon na comment circuler, fallait avant ki boy et fallait à sala yango na Saint-Denis. Siko mutu faza ndeni. Donc azo na bilama na avant na Saint-Denis. Avant na banda kuna biso. Poto ni magano azar artiste et musicien. Parce que ceux qui ont mis ça la bongo. Alors, futur y a artiste moussous boya ndeni. Parce que comme la particularité. Oh, même sous son thème na linga Fali te, a linga ça émission par la ngate parce que bike ngana za pour Fali. Oh linga affaire te, a linga ça émission par la ngate pour bike ngana za muta faire. Alors, est-ce qu'il faut to continuer na lire wana? Est-ce qu'il faut to bibeta ratolo ka to za ba journaliste? Na boza ba journaliste hein? Mais na ba mise ba mo pe koma question amoni ke ozala soit na faire mingi pourquoi OK ko sa émission pas Fali ba bi ke okoma muta Fali donc so pose la mingi na Fali OK ko sa émission pas faire ba bi ke non azara na Fali ba mise ba moko pe non et ça façon et ça message pas ta plus et ça message auto transmettre moi ça n'empêche pas que na lobela Fali to na lobela faire moi je parlais de faire ego là au monde na lobela faire ego là na lobela tout le monde. Ce qui est sujet, c'est qu'elle a le bela haut, non, le bela haut. Ce qui est sujet, c'est qu'il y a un bon côté dans le bâté. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Combien de fois qu'on fait Bengalanga? Combien de fois qu'on fait Bengalanga dans la réplique? Il y a un robot dans le téléphone. Ah ouais, mais est-ce que chanson qui a bien sabi on journaliste? Est-ce que on est ça là qui ngana vanda bona ba ngina sou kofite? Ou bien on kene sou na pas kofite? Non. Il faut comprendre que on a Bengalanga ou un journaliste. So on a qui muta rankin, mais la yara elle sous ate. Ozomona. Ayebi que on a même si na Bengalanga ye asala na média. Ozomona. Parce que journaliste c'est un métier cause journaliste c'est un métier trop risqué. Ba robuko ba caméra, ba robeta yo, ba menacer yo, et ça la bongo. On doit l'assumer, on doit l'accepter. Mais regarde Rosala qui pas choc que vandi boye pendant 1 heure de temps au fin mutu pas ta plus. Ye ça toke na wapi. To vandi boye, to ça l'analyse normale. To ça l'analyse par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ça babilo mususu, ba tu vas comprendre raté. Ngana to ya to éclaircir ba tu que non ta les abo. Oya rondima andimi, oya rondima te.
mais l'essentiel, tu transmettre le message qui est vrai. Mais tu regardes la bani bamako, on va lui faire wana, fallait que non. Pour le comment ça passe, au moins dans mon sous azana pour Fali a continuer pas concert à faire mais mutali bossé on a appelé sa caméra ça live concert à faire et ça li boye même na côté il y a Fali fallait faire le concert boye azala pour te mais mutu journaliste azana pour a dénigrer concert muninga to continuer bongo te ngana so to tambola na bonne voix troisième personne oya quatrième personne oya so que ça que to tambola na balagom parce que bango za neni okumisi musicien kabelo moi 300 après moi 300 wana ozuma 150 okoti boutique osomi chemise ce que ezaka ke pona la telamba ya marché pona ko défendre culture na biso pona ko établir vérité c'est marambo elekaka na ba vedette na biso na ba musicien na biso na préférer na la tarata marché mais na sa crédibilité na ngata ke dembo parce que dès la zaraboé les options tu vois. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà mes chers amis, donc tu comme na souka vraiment tout kandeka te lobby vraiment presse bossa tout to bongsana marambo yo parce que e mo pesa vraiment pas mingi to mo na oyo azara warrior o azara golwa donc botika ba fanatique ba fanatique bazawana ba soana bango na bango c'est normal mais journaliste était chroniqueur des mots mot de la fin na ba honesto mot de la fin merci na ba samande fune surtout Bambote na tout le monde, Bambote na baboni na nganya surtout. J'y vais merci beaucoup pour la réalisation, sans oublier Dino Image, na Bossanité, Papi Sap, chef de la ville. Donc voilà, Bélange Mbongo na Kin, Made Bongongo. Donc voilà, Bambote na tout le monde balinga ngai, bo continuer toujours pour s'abonner na MP un peu plus média. Un peu plus média. Donc voilà, et papa ta plus pour s'abonner à la Fleur Monde HD, bon, vous allez dessus, bon, mon idiot, vraiment, vous allez à Paris. Bon, il y a Lyon. Eh, ngaïe. Royal Lyon. Bon, donc voilà. Donc, il va monter la vidéo surtout, tout ça, pour s'abonner, vraiment, pour commenter, pour partager au maximum. Et dans la rab, on te dit que tout ça. Donc voilà, babi biso pe tozalara donc mote mingi na batnyos balandi biso Gilles va Mateka merci na yo vraiment na réalisation sans oublier Edino Image ba mote belé donc HD Vision ya ya ngwana mama Irene Luaku balabi mwasa mbinga sans oublier abi Mozali na Daniel sikoyo mama Irene mwasa mbinga Mozile na Daniel ko babi mosa mukuso ale kita banagu ya solo ya ya ngwana donc babi na bino ezala defate donc ba mote belé na pesi mote mingi na papi le sage ya ngwana sans oublier vie na ngai babi Olivier Wakamba ya Marvi Barose donc ba mote belé sans oublier TV+ ya ngwana ba mote belé nous te bolinga pas ta piste pour ça toujours branché babi musole zombi pour tikili bino moi temps mingi pour s'abonner pour partager pour liker l'émission donc toi besoin soutien na bino. On a besoin vraiment de soutien à Bino parce que moi bouzo be comme belé ba tu va koti na ba moi ba filtrer ba koti belé ba pire petit ba tu va koti ba comédie ba koti donc et c'est une photo ya wana poto to zonga la musala to tambola wana ndinga bien ndinga dembalo bidon ce qui mi balé mi ça tout ça musa bien 4e ozala 5e ozala musala o zonga na ndenge vraiment esengi donc to ebi que le 15 juin tout ça faire égole na Suisse il y a Félix Wazé quoi le 1er juin na Félix Wazé quoi Adidas Arena wana kutu ya olobate sans oublier abi voilà porte pas on a biso double S prod et ya biso ya Lyon donc double S prod et sa production na ye pour ozalana poto chapua ninge zalaka Fabregas Maestro azana le 31 août na Casino de Paris Héritier Watana Baroya Kalamai azawana le 27 mai. Donc, badete c'est tellement belé. Oui, mais ça va être règle là, carrément. Là, on va soutenir artiste na biso. Donc, chroniqueur, journaliste, to tchapua na culture na biso pe kende liboso, to tika ko diviser ba musicien na biso. Lobi to zaki na concert ya Firego là, le 6 na Lyon, to zana ya Fali Poupa. Donc, concert est belé. Donc, vous a toujours branché to za wana poto pe ça bien information. Ya kitoko na bosente onela kanuchungi ba mote belé Feli wa kebuswa ya falano wa kebuswa ba mote belé félicitations na bino pour na week-end oyo donc na sepeli à suivre.
Merci beaucoup, Pataplis. Donc, bye bye. Merci, bye.